Kota eza na se kuna moto alamusanga mwana azweka na se nyonso esi problème aloba mingi eza te parce que nake classe mais nasengaka na banégoce na mama na poise ya guérison bandeko oyo nzambe asimbaka motema mokili oyo batamaka bazali eza bato mosusu aza na mbongo azoki ebwaka na ye na ambiance azobwaka na bato baza na mbona bamisisi biso babola biso yeyo nzambe asimba mitema basunga ngai bakanga mitema te etala mpasi tika ete ange na yo seigneur a protection akita atelema na vie ya maman Mireille. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Fidèles, très chers fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous disons shalom et bonjour et surtout bienvenue sur lenazarientv.com. C'est toujours la vôtre, la réservoir de Dieu, la princesse de l'éternel, la présidente du Parlement céleste. Je pense qu'on est ensemble, comme je dis souvent, qu'il n'y a pas de souci, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Et moi, je suis là toujours à mon poste, comme dit Habakkuk, pour vous servir, car vous servir, c'est mon devoir. Soki na osala la bido na osala la nkolo na ngai Yesu Kristo lelo na mokolo ya lelo naza na esengo mingi ya kozala na bino elongo mpe naza na mpasi mingi mpasi na ngai ezali te nalingi nabenga na yo na ngai okota na mpasi wana mpo ke nkombo na Yesu Kristo masiya ekomisama tozali awa na commune ya Ngiringiri toyo kotala notre bien-aimé, notre sœur, donc il s'appelle Maman Mireille azali na pasi oyo topeli solo oyo tokokoka kolangola bino bien aimé dans nde boyebika na Nazareth tozala likambo ya famille le Nazareth ezalaka mpenza nde likambo ya famille ngai na yo na ye kuna ezalaka famille ekoma déjà bondeko. Voilà pourquoi j'en profite pour dire que ma peine yango na batoto ya France iko na pas na ça vraiment na mukuse vraiment na mukuse parce que comment je connais maman Mireille ou bien la sœur Mireille nzela ya bien aimé ndeko moko na poto yende mutu atindi ngai awawa donc na ye kokutana na maman Mireille to yebana na ye mais tant na komi awa motema na ngai esali pasi ekokite etika nzambe wana o alobi na makomi na ye que le cœur d'un roi c'est entre ses mains et il le manipule de la manière dont ye moko azolingela nzambe wana manipule motema na yo enfin koyoka lisolo oyo epambola yo mpe pesa o mayele mpe telemisa yo osala quelque chose pour la gloire ya nzambe. Sans plus tarder, je regarde un peu ma soeur. Bonjour maman Mireille. Bonjour. Pour comprendre, maman Mireille a assez à passer à Kokogangate, donc à zone vraiment malembe. Mais pour comprendre, on sait un peu caméra pour ça un peu pembe naie. Maman Mireille, tu es au talayo, bandeko balanda kiyo na bisika msusu. Nde batindi biso totala yo. Yambo ya nyonso na lingi nanu na komisa enveloppe na yo oyo batindeli yo epa ya mutu moko aboya tu batanga kombo na ye wana eza enveloppe apesi yo mais na nino mutu solola na yo maman Mireille likambo nini ekomeli yo 7 ans
nazalaka na mwana kaka mwasi basukolaka ngai mosusu bakabeli biso abandi okolia bakabeli biso ya kotuma alaki mifone boyendeko moko ayokaki kolela mwana ayoki mawa nazongisi mwana na classe ndekuta abandi classe bonini arai na toujours ndeko batisaka basobe meme uniforme po mwana banda classe. Maman Mireille solo bandeko baolanda yo balingi bayeba maladie oyo esali 7 ans eza maladie neti nini ebandaki ndenge nini lisolo yango kika kovimba mokie ntina nde likolo ezoya monene pasukula pota ezosopa na yo mama banzedi nde baolanda ozopesa solo pota mpenza eza koto mingi nsima nakoki kotoke campus ezate bokendaki deja na campus bazongisi bino mpo mbongo eza te pota eza na se kuna moto alamusana mwana azokana na se nyonso ese donc aujourd'hui yango bien je pense donc c'est vraiment triste ndenge bozomona likolo awa nyonso to nyonso bomona eza likolo bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit nayaki epai na yo nazangaki ya kolia osungaki ngai te. C'est vraiment triste. Maman Mira lobi pour que donc nyonso bozomona eza juste likolo bozomona ndenge banzindi bazolanda botala na esika zo Maman Mira azolala et qu'on permettre donc ça qu'on tient sous comment je peux dire infection voilà donc ici quand vous allez lire je pense que des hypothèses assez infection ils ont qui ça donc bien aimé dans le Seigneur la sengi na yo la bolingo nzambe oyo yo ndimela est-ce que mami là yo kana ki eloko ekokyo komela yo maman circonstance comme yemoka nzambe mpona 7 ans naso nazovivre ezaka nzambe eza na moto mosusu asalika fiavre atonda kufi nenga 7 ans alors nzambe atalisa ke makoki nde ezozanga kobika bien mpona bika bien eloki ye deja azosoutenir na ngolu na ye nzambe me ezosenga sikoyo na nzoto makoki po ekolo moto apesi minganga mayele Maman Mireille nangi natuna yo est-ce que osambelaka avant maladie oyo ekoma ebandaki kosambela wa nabandaki kosambelaka na réveil na réveil ebandaki kosalela nzambe mais bandeko batiki yo te na église balongwa nanga deja na église nde mpe navanda nanga kaka mpe mpango tozali église ezali nalandaka bapriere te me nakokaka telema te kotambola te naliakaka na pression oyo nyonso kaka na pression kosukolanga mwana alongoli biloko wana abendinga kuna asukoli ngai donc c'est ça, c'est triste bien aimé, s'il te plaît, pardon papa nanga. Je vous dis, je la caméra, mais gamme tu nazali awa au supporter s'il te plaît. Les osenga, maman Mireille a kokobika, nenga zazo bika nae. Yemoko alobike, ce qui est qui nzambe te mazate. Mais cela c'est que na yelo nzamba pesi minganga, il faut pe kota na exercice na nzoto pour kabika. S'il te plaît, bakenda ki na campus, c'est $3,000. Yo de Bolanda biso. Ozo bambongo no kaba. Ozo biloko no kaba. Eza na yebiki na les Nazaréens. Il y a des gens au bazana bitema balanda biso. Il y a des gens au bazana makoki balanda biso nzamba sala déjà grâce. S'il vous plaît, mutu moko kokote mataba mibale. Soki ata to sangani. Soki ata les Nazaréens ngai la princesse. To sangana tana matu 20 ya pamba. Pour que Maman Mireille azo biko azo $3,000 ana tokende totika nzambe wana kozwa lokumu bozomona comment est-ce que bandindi bazo circuler awa mais Maman Mireille akufita sana na bomo Maman Mireille est-ce que va traiter non
Donc on va dire kaka bo. C'est ça na monté. Donc c'est un peu ça. Allô? C'est un peu ça. Bota na ndenge mai sopani donc tout ça. Ils ont dit kola moto. Ndenge ekomi. C'est le mbao. C'est le mbao. S'il vous plaît, bien aimé. Na oblige à continuer. Boya na secours. Boya na secours pour que tout son maman Mireille. Tout le monde est awa, tout que le petit est dans l'hôpital. L'église a continué dans Tout le monde est awa, à comme à l'hôpital. Parce que en droit de gagner dans le awa, franchement, je vous dis, les gens qui sont malades. Ils ont avec sa maladie. Quand on mange, je vous aime beaucoup. Dans le Libino Mingi. Pour réagir, maman Mireille, ce que ça veut dire, ça va dire dans le monde entier, ça va dire. Mandoko nzamba simba motema. Moki o batama bazali. Za batu msusu za mbongo, soke mboka na ye, na ambiance. Zo mboka na bato bazali mbona ba musicien. Biso babola biso ye. Nzamba simba mitema. Basunga ngai bakanga mitema teta pasi. Kana bana mibale solo na kufi bana batikala na nani na pasa na kana bana mapena lala na banka parce que son azate mwana paza mwana mke 17 ans asimba basali taboye azomela kwa kisite mate ko kwa mwana bapo nzambe ni mtazo bomba mtu mwana amen tuzo pesa kana so nzambe ka simba mitema bakisimba mitema nazamu. Merci. Boyo qui connaît la maman Mireille, boyo ni ma amie Sounaye. Pardon bien aimé, pardon, la boundé biso, pardon. Tout ça a quelque chose, pardon, vraiment, la boundé. Parce que maman Mireille a la dra au mobimate, au kokate. S'il vous plaît, bien aimé dans le Seigneur, au kokotalate. Pour que na commission na place ou anate. Na boy maman Mireille anakisa. Donc même à ta situation de trouver là moi je vous le dis franchement donc ok c'est moi je me tiens ce que ça na bateau balingi baya basangana na ngai pour que tout ça eloko moko ata mama Mireille no wana awa kota na l'hôpital muto mun kaza capable ya tout longolé awa tout me maina na l'hôpital on mun kapoko se pointer même 10 personnes. Nzambe wana touché mitema na bien. S'il vous plaît, le monde des Nazaréens, tout élément, tout faire quelque chose. Na sali par nanga message comme pas na. Ce qui au réagir et longo nanga na bino. Tout longo nanga na sana posate to ya otiki ne bongwa. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais je me renenka to salak. Bato bazaka les Nazaréens ba ebinde tout ça. Na bana ko bazaka les Nazaréens, na bande ko bazaka les Nazaréens. En tout cas to kota likam. Oh, so écouter la vidéo ko kanga mtema s'il te plaît. Na lingi na bolingo nzambe to longola na maman Mireille awa. Je sais qu'il y a des gens, des amis, des collègues qui passent l'émission, mais maman Mireille passe combien d'émissions? 3 émissions. Ngai les Nazaréens, tu es la 4e émission. Mais la Bible nous dit, je vais créer la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si réellement le Nazaréen, nous avons de vrais chrétiens, si réellement, là où tu nous suis, tu es un vrai chrétien, et que vous êtes $1 na yo, même atani na bonde li na bolinganzana, souci na monté manangeza non, maman Mireille a longwao. Aïe ba réellement que les Nazaréens, si réellement, ba na nzambe baza bandeko baza, to longola ina awa to memaye to tiki na hôpital. Ba yo ba nimba kota likamwale ke to komisa likamwale tina suka boye bina les Nazaréens to ba dilikam, to komisa tina suka. Na mona na les Nazaréens comment va se tracasser bazo tinda ba ki sezo utati kuna est-ce que ba ki se batinda ka maman s'il vous plaît na mona na yendi pe na ndimaka bandeko ba papa ba sel na nzambe l'église moko ezo landa ngai s'il vous plaît na mona comment vous s'associer bozwa otinda ba ki se ya pona ndeko abika tout ça na moko na maman Mireille azolo bazana makasi mais likolo le vimbi ma oyo so bozo moniza likolo ezobimisa mai pasuki na koki otala monte pe na permettre bino otala monte po c'est vraiment
c'est plus que moi, c'est fort. Mais je sais une chose. Le Dieu que nous avons cru, il est capable. Est-ce que Mami Rose dit que Yesu Masi est capable de faire Za maladie morte Masi ya lembana o babela entre 32 ans o babela 12 ans 12 ans 32 ans pourquoi pas que eme mwana kufa mwana kufa te pour apena aussi kabana te na bokola bana nga o témoigner mon encore merci kabana ba orphelin te maman na tiki ba orphelin lui passe ba orphelin on tika subana jamais eza maladie golonga. Merci, eza malade Golonga. Tous associés, tout le monde a je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu as des occupations. Je sais que vous avez ma cambozo sala. Yaya. Bonjour. Bon Dieu. Comment vous allez? Béni. Vous avez mon maman Mireille. Beaucoup kanda. Olinga maman mingi. Olinga makasi ya. Nini ko yebisa bandeko bazolanda yo. Esala ko nini temps ozomona maman. Esala na passe makasi. Passe makasi. Yo mto sokola kai. Yo mto soanya kai. Obanga kateke malade pe ko ozwa yo nengo simba ka ba. Obanga te. Nini ko yebisa bandeko bazolanda yo. Bon. Ya le mingi date parce que na ke classe mais na senga kana na négoce na mama na poids de guérison. Ozala mtako songa te na famille. Mon qui m'a mis na famille. Classe que tu vas en siena mo lo ba te. Azo ka sonya lo ba. La classe que tu na te mo Classe que tout le monde a dit na maman bon aider à la classe parce que na na alternative. Je te dis na bon dans une classe merci bon. Dans les noms de bandi classe. Oh my God. Merci. Que Dieu nous bénisse. Nous avons la réaction à Bissot. Comme on a eu sur le Maman Mireille, Tikio, Zambé, Apambola. Éternel Dieu de gloire, tu es un Dieu capable. Seigneur, na tiki sou Maman Mireille dans ma bokola. Na zone dit que tu es un Dieu de miracle. Nandimi sami ete motema ya mutu moko etuti sama. Kolo tika ete ba ange na yo, l'ange de l'Éternel campe autour de ce qui craignent Dieu. Seigneur, ceux qui ont likambo ko craindre yo, yawe ba mingi bazobanga yo te. Mais bazomona bolingo na yo. Tika ete ange na yo, Seigneur, en protection. Akita atelema na vie ya maman Mireille. Seigneur, ceux qui ont la loi où ils allaient condamner Jésus Christ sur la croix, tu as dit tout est accompli. Éternel Dieu des amis, tika ete bomo ya maman Mireille. Et si ba me pa ina yo. Nguya mobote na mai na mabele tope na mopepe na likolo. Yesu Masi ekoki osimba bomo iko. Obateli 7 ans. Les lois coûtent na les Seigneur Dieu des armées, ton dimisa mete mitema ya bato ebele ko tout ça ma poete. Maman Mireille longwani sika oyo. Pe akota na kati l'hôpital poete maboko na oyo emona na kate mais sala ka makambo emona naka. Ele kana ko bikisa epeto tato la Yesu Masi ozanza. Na kombo na Yesu Masia na recommander yo na recommander ye na maboko na yo sala miracle pour zanza kobi malabiso awa nzambe ezala miracle na sima kobi malabiso awa ya abanda komona kemo pe sengo ezonga na motema na ye esika esengo elongwa ki Yesu zongisa esika a espoir elongwa ki Yesu zongisa esika kochola mekota ki Yesu ba changer maloba po yo zanzambe nazo croire à millions de pourcents que au sala na kombo na Yesu Masia de la mondeli amen. Merci maman Mireille nzamba pambolo na ozonga sukota aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe alo